heureuse de vous retrouver encore, très chers internautes, sur votre 3W Fever TV, comme nous vous disons toujours. Abonnez-vous massivement. HAI Samoukousé de la presse, votre présentatrice, comme je vous disais toujours. Abonnez-vous. Si vous ne vous faites pas ça, nous serons bloqués. Bravo Lima, depuis quelque part dans la ville de Kinshasa. Abonnez-vous. Voilà, aujourd'hui, Tokoyamba Maître Kabala, Aza Maître Yataer, Ye Toyoki Basango, que Maître va comme escroquer Batou, baso escroquer ba client. Pourquoi? Toyebite yangone toko linga un peu toye baba baby si métier. To me campé ko découvrir Nabino. C'est quoi la cause? Bien. Santé za calme za posé. Maître Sikoyo mambo tozo eza solo. Wana bakosi ke bakosi la bataire ke bakomi batalukuta wana za nini o bazo escroquer banani ba kolo bilamba wana nyonso tu eza lukuta wana eza mensonge wana to dona ndimi yango te. Sikoyo ngape na nafanda kabo na yoka appel elela ba esinga nini o achamukuse de la presse que no me compé ko tuna Maître Kabala o tuna bataire. Pourquoi est-ce que bazala ka pressé ya ko zwa mbongo ya ba client tant que no ba sisi bilamba te. En plus là comme un jour J oyo zwelamba okuti porte ya okangama okuti donc atie numéro soit tondei ou soit akomi lo mombe po e bungisa moral ezala po nini to comprendre te. Wana ezalaka ba maître yo bazalaka ba aventurier mais pour na biso ba maître toza sérieux o toyeba na bandal biso tozala makambo wana te soki na zwi bilamba na yo na ebike na biso na pese jour wana ka kozwa so ekosala contre-temps so ekosala contre-temps yeba ke pona courant mais courant pe na minute eza bien soko pesi ngata commande na pese jour date et aussi la mbala moko. Voilà, Maître Nabissa Lobi, il a trop franc, il a comme pas les autres, il a ça comme ça, comme il faut. Mais Maître Kabala, Tome Campé, ngana ebi komono Kabala, mais batumsu ba ebi komono te Tome Campé ko eba moi kombo na isa moi jar. Ah, kombo nangi ezali Kabala Jérémy Lailai. Kombo nanga yangwana pena ba ebelinga na bandal. Donc Maître wasimbi ba Maître wasimbi bandal biso. Voilà, Maître Kabala Lailai, c'est très bon. Toye Bampé au banda musala o depuis journée, année nini. Natika l'an 2000, depuis l'an 2000, Tsisiko, donné na bana musala depuis l'an 2000. Évolution est un métier. Bon, évolution est en tout cas, pour une évolution, en tout cas, est passivement. Parce que bilamba, le quoi moment uniforme, il faut tous travailler tous en bongo, mais tous en bongo, tu peux nini, bécole, bah comment qu'on va marcher côté, qu'on sale bah uniforme, na bécole, bah zoteka. Do yangwana et puis na ba bisou ba comment kozwa nini côté que la bango bilamba et puis bazo sala ba otonga peka kuna yangwana biso ba maître do musala pene beba do musala eza suna nini ndenge ezalaka kala te ngwa sumate ndenge ezalaka et ça na parti te net ngoloba siko yo net ko lela no ko lela et pas nani est-ce que sobo lele pas l'été yo kabino bon pour na l'état to lela ka pas na bango parce que bango il fallait gouvernement ate la biso makambo oyo il fallait ba supprimer do ba longola makambo nyonso ya nini ya ko tongisa bilama na bekol et puis ba nini le quoi meso bisou wana do ye pena bomi biso musala do musala presque baby do bisou za la nini na bekol ba baby si musala le quoi na minute oyo do uniforme yete na ba nini na ba maison pour nini bekol bazo zo nyonso ka bango vraiment toujours regretter. Vraiment, c'est désolant, Maître Lobi qui n'attend où il y a rentrée scolaire, il s'allera déjà, baza plein, bazo retirer l'uniforme, il y a ban, mais c'est désolant, bazo les là que bah en fait bah client bazo côté té marché les autres vraiment té. Mais Maître au moins on se retrouve à quelque chose. Bon moi quelque chose de mon anaka yakolia. Mais pour tout temps ça pena bana ndenge il fallait aller que do bana bando tanga bien bozu commande bozu mbongo bozu commande nini rien do tozo temps ça bana na pasi do pasi pour nini misala les autres ambulate sikoyo ndaku a place aux futela usala ndenge ni babengana onda noté ah en tout cas to va na bande ko na biso bien do makambo zo tambolate mais n'expliquer bon kaboka ka motema bo patienter tout là ndenge évolution mboka ndenge zo kendele mais nzamba ko sala ka grâce le quoi na minute en tout cas baisse ezali pona ko futa loyer en tout cas ça passe
mais na expliquer ki bakolo lupanke bozela muke nzamba ko sala grâce ndo mwe nazo bunda ba copie kaka po na bandeni ko se débarrasser na bango mais en tout cas baisse ezali si to ko kapena ko futa banda côté voilà. Mais est-ce que bino na bino entre bino na bino bataille bozala na amour honnête bozala association mon boye bo pesa na ba conseil ezala paix ezali ezali association ezali net dernier mais ezali journée bon elle est qui semaine passée lundi la semaine passée les gars qui mais nga en tout cas disons nazala quitté mais ezalaka ezali na évolution ya mboka o nde tozo kendele tozo neto tu kolobeza un peu difficile pour na o se retrouver minerval ya bana zo kokate ndako zo kokate mais est-ce que vous pensez qu'un jour otika métier oyo bon pona nga souci na ngeza 15 jours natika menini métier oyo mais soki mboke bongi nango misale ye en tout cas tokotika kango mais gouvernement tel biso likambo en tout cas abongisa makambo nyonso oh gouvernement hetala bino makambo poanika est-ce que gouvernement nde mutatinda ka na classe atinda na tik po yo ozolela gouvernement tele makambo soit yo mokonde o mekampe ko vandisa musala na yo est-ce que gouvernement esani na kati en tout cas pour nanga na lobby pour na zo insister que gouvernement parce que base ezani na gouvernement so ba sipe makambo ko tongisaka ba nini ba bilama na bekole en tout cas misale ko zonga mwa mukelo kwa moment rentre ce qui misale ezalaki en tout cas to se retrouver mais la minute yo ya omoni na zo lela que gouvernement en tout cas batela biso makambo na bekole batika ko tongisaka ba uniforme na bekole mais côté musala c'est na bongisi na ba client en tout cas tout ça déjà bien pour na musala ezana ngo bien. Siko est-ce que peut est arrivé là bino on dit mamuninga nao que tel muto boye avant ni sare lamba bien kolekanga net na ba classe to barat na ebi ke na zara premier bon na ebi ke na classe na ebi meilleur élève aza anandim bien que oui oh à travailler kolekanga to mona ngo pe na ba interro na ba examen mais est-ce que yo pe et comme la kayo que voilà bela muto maître wa tongi pe na kolekanga mais il faut na landa epe te oui wana ndimango lokwa na uti na ville bwe na uti zo bilamba yangwana na lo model msusi yangwana na uti na ville model msusi yangwana to se na sala ki commande ba mama oyo bilamba oyo na sala ki commande ba pesinga susu lokola 21 pièces ndo mone na sala susu mususu lisusu bilamba o ndena na sala susu mususu pona nini ba presser musala lokwa na moni pero be moko na ville en tout cas na presser na ebisi mama madame wana en tout cas félicitations au sali musala malamu yango na presser kape misala baninga na ngai c'est un peu ça siko sona tike komi tina niveau oyo abengi yo bo collaborer otika okanga maison na yo bo collaborer na bango ensemble bo bakisa maele yo olobanini pona nga na niveau naza na ngwa musala na bo yango na olingango te bo yango poni me bosaka bino na bino bo bakisa maele me bo wando kabola mbongo ba difficulté ça eza nango bien mais suka ezalaka pasi bo welana ponga mona ebi tala onga na zana ona muninga pa zana ngone azani na tala mais suka bo welana neti neti ezalaka likama mbongo to welana likama mbongo bo wela pe ba client to wela ka pe oui mais ngala ebi ke zala ndeni ni client koti bon disons que boza na maison boza 4 ou 5 clients soit koti mbongo so eye leader mutasimba ngo wana leader mutasimba ngo lokwa ngane na za awa soki mbongo ekoti nga mona simba mbongo na ndenge bandeko to travailler na bango lokola Sandra ye wana to travailler pe na ye ba mususu mikolo lokwa lelo pe ba yete mais ba mususu pe bazali mais mbongo no se ekomela epanga moko leader yangwana c'est compliqué musala ngo metango bat bazolinga ezo créer un peu ba problème mais maître to ye ba pe combien de bana oyo zana bango na minute awa mwana oyo autant donc en fait bana na yo bana biologique oyo boti nazana bana misato siko na bana na jezara nini kolia na bango futa minerval po talaka ozolela otiki bango bafana ndako bendeni bon nazozongisa bango loko efai bazonga lendi oyo esimite pona ni akoza nini moyen financier de mbongo ezate yango moni atie bango kaka lendi wana pona ni koze kaka mbongo ezate mais nazobunda na do lendi wana ntuka bazonga kaka mais muke kaka ndenza mando sunga tozongisa bana mais en tout cas difficulté zali vraiment Nzamba funga bino mais maître to c'est entre nous on a to mekampe ko yebango et comme la bino pe est-ce que ça la pe qu'elle est là so kineti to na période ba rentrée scolaire client mo kwa eko tika bilamba et que kitendi mo tika lolobi na sungsi la été
ekomaka wana vraimen eza bongo wana eza lokuta te eza bongo na respecte biloko oyo ya yo commande ya yo na respecte siko mwa moke etikali wana msi na kati yango na mayele mwa moke wana etikali nakotongela ta mwana te mwa azongela mwa nini azongela classe eza mabe te wana eza kimoyibi te eza normal donc wala ozuka na kala ya musala na kana ya musala na selonga ndenge ya proprement yango wana. Mais c'est compliqué, voilà. Maître Kabala, tu peux aussi kolinga moi na yo asala métier au pot déjà en te voyant expliquant tous on a vraiment osa ko plaider musala les un peu difficile na évolution en boka. Est-ce que oso souhaiter pe moi na yo lelo au pousser asala couture? Te ponanga na linga te. Mwana sala ngote mala munga lukwa na zana mutema munene ngani na ko supporter makambo wana me na bana te na boya na olinga te sikoyo soki bon yana bana msuba exigera oyebi papa nga na zaka lukwa yo neti nga na oyeba tonton na biso amouta moka enga rest in peace auto kufawa ye nga na banda loba vraiment nga na olanda loko na ye ya comme journaliste ti lelo na komi bu Aisha na komi boye eza pour la landa ki ye pour baloba ki batika mona sa choix na ye so mona lobi ki alanda yo papa ndengo sala couture oko wana uzana choix to sala ni na mintu wana bo wana choix ezate na ondi makaka me kondi mananga ezala na contre cœur parce que pona musala ngo nandenge pe bebeli en tout cas bano sala nga pasi nako former na pesa maele mais ezalanga na motema ezala pasi mais to ebite mikolozo ya soki makambo changer wana ça va mais pour le moment nako laxer kaka tika na laxa mais eza pasi motema bano lela c'est compliqué mais maître Kabala soki o mitalio otali na bana oyo zo former o milobela nini bon pona nga bano no zo former et puis ça n'a ni d'abord ni le kumu nazo formé bana bazo s'épanouir bazo kene liboso bazo tonga lokwa ndenge tozana sanda aumeli na ngai banda l'an 2000 wana ndomoni ayebidisa musala akoma kokata aosala ndenga lingido bien vraiment dakoma pena bien maîtresse yangwana donc esengona nga yangwana komona kesana yebi musala esengona nga yangwana vraiment esengona yangwana komona maître ko former bana ebile pe bana ngo bazo pratiquer bloko ngo mais maître to bima pe musika ya moi musala o me balobi ke ba maître pe ba koma courir sima ba travailler na bango est-ce que wana eza solo ba koma ko courir na sima ya batuna na sima ba travailler na e ba mettre ba comme olanda ba travailler disons potos à la claire te wana na boyango na ndimi yango te o meto yoka balobi ke ba mettre donc pona o ndima mutna musala o exiger non soit bimananga soit sela nga boto comme yoka wana eza solo e bela ba metto nga na yebi mais mwana de voler secret te bele na yebi mais pona nga na kosela ngote jamais pour os frères oui pour se distinguer boto verset ni na verset ni no verset zoyate voilà bon verset zoyate c'est que l'axi bon c'est que l'axi ko sala ngote mais au moins ils en ba o ba ya o lexa ba ngomwa ba kombolo bi ba sa ba kongo mukongo te pona nga na boya ngo kaka na mona ngo eza péché voilà c'est compliqué to bi peu musika poto te poto seka là ba internet na biso mais entre temps to me campé ko ba bien fondé ya musala o ezani ni mettre pour na monique malgré tout ba difficulté za yo continuer kaka OK na ngoti na livre boto aussi mandiete ba bien fondé na ngo ezani bola monango pona ngai lokwa bana ata mingi tene nazo bunda nazo tangisa bana mukie do esengo nga yango na ndenge pe bana musu bazo formation bazo ba misala nazo somba pe mweloko mukie biloko mukie kaka na mukie wana yango ka ezo salanga esengo c'est pesa voilà mais maître tozo qui est déjà na kochité est-ce que parmi ba clients o bayaka ko tika bilamba balobi ke mikolo bokomi ko exiger bango ba futaka mbongo en dollars pour avoir bateau ya mikolo est-ce que ça na sens bon pona ngai wana vraiment ça na sens te mais pona nga soki elambe sengeli ke en franc congolais na senga en franc congolais soki na tele lambe zo senga en dollars na senga en dollars
yangwana. Mais côté modèle balobi beaucoup mo tongara bongo bongo balobi ke client ko ya lobi tongela nga net modèle ya mado toyebi ke moi fleur wana ezala liboso yo tongela nga ya mado yo tongino modèle ndenge no po anini au mona msusu ah olemi motikeli mutu msusu atonga est-ce que vraiment et on aura été wana eza bien te wana vraiment eza bien te wana eza mabe. Conseil ni no pesa ba mettre le kola yo ba oyo ba se confier pe na ba travailleur na bango o ba koma lelo ko bebisa image ya musala lelo muto tonga ile mabo yebi ke yo moko muto tonga ki yango alors que o pesa ki mutu stagiaire oyebi na ba travail tous na ba stagiaire na ba professionnel yo pesa no travailleur muto musala alors que yo za professionnel a bebisa lamba a bebisa image na yo conseil ni no pesa. Bon, pona nga conseil na opesa, pona bande ba metro basala makambo wana batika kosala ngo. Parce que pona nga na za soki na moni bilambo esa bato minene. Do mingi nga mona simba ngo. Pona nini? Pona ko vanisa lokwa tolo ba nini? Pona kombo mezo kendaka bien. So na moni bilambo wana eza mo makasi na pesa ka beleve na ngate. Nga mona sala ngo po nini? Musala ekendeka na succès. Yangwana. Voilà, c'est un peu ton genre. Yomoko, il faut oser comme ça, na maboko pona musala et kende liboso. Mais maître batbaso lando musika partout dans le monde entier, surtout na Paris, na moni Sendou Saidi, na moni Francine Massoudi, Tenene Massoudi, Guylaine mona poto yasika, sans oublier basé belé na kokotanga tepo, carnet na ngala mutu eza kotonda. Maître moi message na yo na bato bakolanda na poto, pesa pe numéro na yo. Ah, message nanga ezake o ba ko sepela bano pesa bilamba bano tinda ba commande do pona nga bano pesa ba commande wana ndo sala bango bien et puis ami balé ezake soki ba sepeli kuna ba sepeli pona musala ba sepeli pona musala puis ba sepeli pe nanga to ndo sala makama minene vraiment to ndo sala makama bien de c'est ça. C'est là pardon à katomke na maître aussi spécialisé na modèle ni pour na mona mingi na ba immeuble na ba maison de couture et ça na ba se spécialisé justement pour na basi mais sous ba spécialisé pour na mibali kotongela bango ba veste kotonga ba modèle bon je ne sais pas yo noyebi na e ba yo aussi spécialisé na modèle ni ou bien oza partout dans le monde. Donc ngai naza partout dans le monde parce que na sala ka nyonso homme dame na sala kango. Et là, quand on a sala te kota homme, veste mibale. Mais nous on se tikalinga na sala ango. Bien. Et à la base, nous on se ensemble tout. Et là, quand on se lingue, c'est compliqué ni na sala ango. Yangwana. Voilà. Bravo Lima. Depuis quelque part, maître ceux qui ont besoin de modèle, alors paye sa numéro, boss, je depuis quelque part, yomo yebi na ba saison na bino bozanango 4 saisons na ebite ceux qui saison nini oyo et ça la ke bo ba milunge ça la bo bando déclarer bla mama puta maître moi numéro bat ba yebat. Na pesi numéro na ngai eza 082 14 34 232. Na répéter les sous 082 14 34 232. Voilà numéro ya maître ngwana soit nga mo pe na aider ye peut-être c'est beaucoup ko benga ye beaucoup ko zoete ngai 081 056 49 00 084 085 21 03 097 89 95 236. Voilà, ce sont là mes numéros. Mais maître moi ba salutation na bato oyebi pour la tosuka na émission Oyo. Loko na sepeli na mama na ngai ona sala mikolo bilamba o bazo sala kinazala mama Jackie na pesi mama Jackie Mbote na sepela so mingi na mama na ngai mama Titi na Kitambo na pesi Mbote na lingake mingi na pesi pe mama na nga mingi nani na lingaka nani mama Vero ata mikolo azoya te na pesi Mbote na lingake mingi. Donc bangwana nde vraiment n'apprécier pour nous pesa bango. Voilà, c'est avec plaisir que nous allons nous séparer, mais pour vous quitter, nous allons continuer à pesa bambote na ba oyangai. Na moni déjà Benji Saidi,
tellement baza nombreux colonel Issa o yanga ya motema Sendou Saïdi depuis Paris Charouf Amasoudi Guy Bati bala poto ya sika veut dire bino mo boyebi terrain des otambola bo continuer toujours ma solo na continuer ko pesa mbote na boss Shuna o ya biso boss asala ke po biso to zala soki ya tiki biso to tengami to ebite soki na olamsa biso na pesa mbote na grand caméraman o ya sala ke ngana sima micro toujours sikoyo caméraman Babou voilà c'est par ici que nous allons se séparer voilà abonnez-vous vraiment massivement, abonnez-vous parce que grâce à vous, Ndebiso Tozo continue à vie oyo, yango zo sala biso to zala. Voilà, abonnez-vous, au revoir.